Présence à kata molimo santo tosengi evangelikino suka na kombo ya tata mwana mpe kata molimo santo. Amen.
Thank you.
se mwana imana fela. Papa kisokele mzambi tata. Papa ya kana ni Kristo mfulusitu mzambi mwana. Papa ya ngela mutima mzambi pefe ya nuku. Beno batatuba nungu mzambi mosi. Ya nene, ya ngolo, ya nulendo. Papa simo kibaho kanga mzambi pefe ya nuku sadisi. Mama mwika wanga kipofea kelu na msasosu. Fulu ya biosu bila mama Mungu wewe tasadisi na ngeye aliwa manunga. Beto pe kumbaza nzambi baza ya rombo baza yuselu ya mpa katufia kalijo. Yibula kasani sana. Atata mama sinu bakumika mtu bakumika pe mwana. Hadisa dia pasi wa baba bakumika yo pasi. Tunazetu kwa selo. Vuwe mtusidi kwa weno badongo sitwa tabu la kusana. Emana wakutugolope si wakutufana. Fukedo kumwebe ya sikwa Yesu tusua tabu za osu ni tabu kalimani munawukwa semwa ni wanda fela. Amen. Batata na ba mama ntina oyo tosangani awa na mokolo ya lelo pona kokumisa misala pe lokumu ya mama Mwilu. Ya solo mama Mwilu azalaki mama ya molende. Mama Mwilu na le 5 avril 1921 andimaki alobi akopesa mobali na ye maboko. Apesaki ye maboko kaka mobali na ye te melingoma mobimba. Nde tina wana tomoni misala na ye elakisi ndakisa ya malamu. Lelo tosali kokumisa kombo ya mama Mwilu. Ya solo mama Mwilu asalaki misala na ye akabolaki ba carte le 12 avril 1959 akabolaki ba carte na batei apesaki nzela baswa malongi bakoma ba pasteur baselo balongi po bakene na mokili mobimba bapanza sango ya tata Simon Kimbangu na mokili ya nkolo Yesu.
solo batata na bamama oyo ezali référence to introduction po tomeka koyeba makambo nini oyo mama Mwilu asalaki na bomoi na ye. Azalaki mama moko ya bobangi ya Nzambe, azalaki mwasi moko ya komi kitisa, azalaki mwasi moko ya botosi. Yango lelo tozali kokumisa lokumu na ye, misala na ye, yango lelo tozali kolobela. Ndakisa azalaki na elateli ya malonga ya malamu, azalaki mwasi oyo mama azalaki kosepelisa Nzambe, atondaki na bonzambe kati na ye. Tala ntina toye kozwa mokanda ya Asafa mpona kolakisa ete tobosanaka bokoko na biso te, tobosana maye oyo toyokaki te wuta biso moko, bana na biso, bakoko na biso, génération de génération. Esengeli tolakisa likambo oyo po ezali likambo ya ntina. Mama Mwilu amonaki pasi, ateyaki bana na ye, atambusaki lingomba de 1921 à 1959, 38 ans. Amonaki pasi batata na bamama, abetamaki. Pongo pona nini biso tozali kolakisa bana na biso te. Patience wana tozala na yango oyo mama Mwilu azalaki na yango, mibeko yango etombolaki ye, yango epesi ye lokumu. Tala ntina ya teme na biso lelo, kotia elikya na Nzambe yango etombolaka mutu. Teme na biso ya lelo, mama Mwilu atiaki elikya epai ya Nzambe, atalelaki Nzambe, azalaki na molende na makasi. Lelo yo abengami na rang ya ba femme vertueuse. Mama Mwilu alakisi fierité ya ba mama na Afrique mobimba, na RDC pe na mokili mobimba. Mama komi moto ya lokumu pe na lingomba mobimba. Lelo tozali komona lingomba ndenge komi, lingombe tongami na ntina na mama ya botosi. Atosaki mobali na ye, atosaki bana na ye, ateyaki pe bana na ye. Yango bazali koyebisa biso na loyembo toyembi ya Asafa, toteya bana na biso, bakoko na biso, tolakisa culture na biso. Ba-africain to bakimbandiste, bakristo nyonso tolakisa mwinda na biso ndenge nini mokristo akoki kozala oyo andimeli Nzambe, oyo atie Nzambe na kati na motema pe atie elikya na ye, oyo atiaka elikya na Nzambe, Nzambe atombolaka ye. Soki totie elikya na Nzambe, tokotombwa na batata na bamama. Tia elikya na Nzambe, Nzambe akotombola yo, akotombola biso. Lelo lokuma mama Mwilu etombwani. Mokili mobimba tozomona bamama sai-sai, bamama bakomi na batitre nyonso, baministre, badokter, ainsi de suite. Esengo lokumu na mama Mwilu andimaki pasi, azalaki na patience, asimbaki mibeko. Mibeko ekomisaka mutu, epesaka mutu valeur, epesaka mutu respect. Nzembo ya Asafa alobi, nazali kolakisa batoli ya malamu, nazali koteya ndenge nini tokoki kosala po ete Nzambe asepela. Mama Mwilu asepelisaki Nzambe. Lelo eske tozali koteya bana na biso, bokoko na biso, culture na biso, ezaleli na biso batu mwini, tozali kolakisa bango? Lelo génération baby elateli ya bana baby balobi kilelo. Mais kilelo wana ezala pe ya malamu. Esengeli tolakisa bana na biso evandeli, elobeli, elateli comportement oyo ekoki kosepelisa Nzambe. Parce que mama Mwilu wuta na bomwana na ye asepelisaki Nzambe, azalaki kosala mayo Nzambe azalaki kolinga, azalaki mwasi ya kokanga motema, ya komikitisa, alakisi batu, atambusi. Nde lelo lingombo etelemi po alakisaki makamu nyonso, apreparaki. Lelo mokumba na ngai na yo mama balobi otumboli papa,
otumboli ba mama topesa ye maboko. Est-ce que tozali kopesa biso nyonso? Tozali kolanda. Mama Mwilu apesaki mobali na ye maboko kaka mobali na ye te. Asungaki. Yango wana biso esengeli tolakisa bana na biso bisaleli wana. Yango nde Nzembo asafa yembeli biso lelo asali biso rappel. Tobosanaka bokoko na biso te. Toyeba kolakisa bana na biso. Ezala mobali na yo. Oza na droit ya koyebisa ye. Papa tokende boye. Tosala boye. Nzela ya malamu. Tina wana muta safa apesi ba conseil. Mibeko pese na kati ya Nzembo wana. Nzembo wana eza kitoko ba soki otangi yango okomona. Yango wana besengeli kokumisa misala ya Nzambe oyo ya sali. Mama Boboto. Mama ya komikisa tonda kina na bonzambe kaki na ye. Yango na Satana kokaki ete. Yango na Satana lukaki na ndenge nyonso azwaki ete. Pona nini bonzambe ezalai kati na ye. Ngai na yo tolanda matambe wa. Nde toye kotala mibeko kuna totangi Exode. Exode la kisi kobima. Soki kobima ezalaki kokota nde ezalaka liboso. Bana Israël bakotaka bowumbu ya 430 en Égypte. Ezalaki likambo moko ya moke. Koko na biso Abraham abebisaki boyokani na tata Nzambe. Banyama misato mibale ya minene na ndeke nyonso pasola yango ndambo mibale tia na etumbelo. Ya lobi ndeke eza nango moke. Tala libota ekendeki bowu na mokili Egypte. Lelo eza lisusu bango te. Ekomi ngai na yo topesameli mibeko. Mokati mbila kwei na tongo apesi mayele na baoba koya na pokwa. Esengeli biso tozala na mayele. Oyo ezali ekeke ya suka 4e génération. Esengeli tozala na botosi. Mibeko etombolaka mutu. Mibeko epesaka mutu lokumu pe valeur. Ntina wana lelo tozali kobenga Mama Mwilu femme internationale. Mama Mwilu azalaki na Nzambe mosusu te. Tala tango nyonso alingi asala likambo. Simoni. 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 Nguya wana ekiti. Mama Mwilu aza kosala na nguya ya mobali na ye Nzambe. Papa Simon Kimbangu. Yo bengaka nani? Nga na bengaka nani? Na makambo nyonso ekomelaka biso. Obengaka nani? Si aelike pa ya Nzambe akotombola yo. Yango nde temi na biso ya lelo. Misala nyonso azalaki kosala. Azalaki kobosana kobenga kombo ya Simoni te. Yo bengaka nani? Mituna. Nzambe nini yo nga na bengaka? Nzambe nini oyo bengaka po apesa yo makasi? Biso tozala na Nzambe na biso. Soki tolai na liboso alobi ngai nde mutu na bimisaki yo na mokili Egypte. Esika ozalaki na bo kozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Nzambe nini yo tia po réussir ba mission na yo salaka, po réussir na makambo Nzambe apesi yo, po réussir na foyer na yo to na libota na yo. Nzambe nini yo bengaka? Nde na mibeko eyebisi biso te tozala na banzambe mosusu liboso ya tata Nzambe te. Mama Mwilu atikalaki kozwa mobali mosusu te. Ndenga lakaki ke ndima nga na kopesa maboko. Alors epesaki Papa Simon Kimbangu makasi. Est-ce que yo pesaka mobali no makasi? Tango alembaka na problème to na likambo eyeliye o fortifiaka ye na nini? O tiolaka ye lokola mwasi ya Job. Mwasi ya Job tango amoni pasi eleki, amoni mitungisi eleki, alobi est-ce que okoki kofinga ye tokufa na yo? Conseil nini napesaka mobali na ngai? Tango apasi, est-ce que napesaka ye makasi? Liloba wane bimaka ndima nga na kopesa yo maboko epesaka tata Simon Kimbangu makasi.
kasi yo mpo pesaka mobali no makasi soki problème ezali otukaka ye te mpo akufa. Bamama na batata toza na devoir na si ya ntango esengeli to remplir baformalité na biso baresponsabilité oyo tondimi na si ya ntango oyo tondimi na miso ya tata Nzambe eza nécessaire. Mibeko etombolaka mutu epesaka mutu valeur ekomisaka mutu na bisika ya kitoko. Solution nini yo zwaka na baproblème na yo? Eske okendaka na banzambe mosusu te? Olakisaka mobali no banzela mosusu te ya mabe? Bamama lelo lingomba ebimi emonani na ntina na mama oyo biso tosangani lelo oyo biso tovandeli lelo. Tango toye na kati ya lingomba oyo po tokoka kobikisa mabuta na biso. Mama azali porte. Soki mabe ekokota mama, soki bolamu ekokota mama. Mwasi ya mayele, femme vertueuse, lelo mama mula bengami na ran wana po azwaki patience surtout na mibeko amikangaki. Alukaki Nzambe mosusu te, alukaki mobali mosusu te, akangamaki na likambo bayokanaki na tata Nzambe kino lelo elonga emonani. Ndai atesali yo passe ko changer position te. Matthieu 5:33. Tokanisa pasi ya mama mwili, pasi ya ndenge wana, kopetama ya ndenge wana. Pona ni andimi likambo ya Nzambe moyini asepelaki te, atungisamaki na ndenge nyonso na baoyo bazalaki koya komeka ye kotuna mabala. Mama mwilu akangamaki na mibeko oyo bayokanaki na mobali na ye kino lelo tomoni elonga emonani. Mama ya mabota alakisi fierité ya bamama. Lelo biso nyonso bamama tozwi lokumu totombwani. Yango wana teme na biso tozali kobeta sete kotia elikya na Nzambe etombolaka mutu koluka likambo mosusu te. Lukaka obele Nzambe na yo. Na masese o totangi 30 à 31 balobi elongi ekosaka kitoko pe silaka kaka mwasi oyo atosaka Nzambe nde bakoki kokumisa. Mama mwili atalaki kitoko na ye te, atikalaki très jeune, mais atalaki jeunesse na ye te. Amikikisaki andimi kolata sak bana na ye bazolokota mikuwa kasi mokolo moko te abaki tika na bima nakende koluka mibali mpona lesa bana na ngai. Mokolo moko te akritikaki mobali na ye. Mokolo moko te asalaki eloko moko ezalaki impossible ya mabe na miso ya Nzambe. Azalaki mwasi ya botosi, azalaki na patience, azalaki motema munene. Lelo lingombe etongami, lelo bamama tozwi lokumu elongi ekosaka kitoko pe silaka kaka mwasi atosaka Nzambe ye wana. Eske botosi wana biso pe tozali kolanda kaka ndenge yango ezali? Tozali kobalola matembe na biso te? Bamama na batata totia matambe na biso na nzela, totia pe elikya na biso epai ya Nzambe. Azalaki na montre te, kaka soki atali alobi oyo ngonga ya mabondeli ya beko akobima wana ye. Simoni, Simoni, Simoni nguye kiti asali maemanso na nguya ya Nzambe. Asilisi abengi lisusu yo bengaka nani? Otiaka pe likya na epai ya nani? Kanisaka Nzambe tango nyonso na ba problème na yo, asosiaka Nzambe, to asosie Nzambe na ba problème na biso na misala oyo tozwi. Makanisi ya kitoko eutaka na Nzambe. Soko bengi Nzambe apesa yo mayele, apesa yo makasi, Nzambe akopesa yo nyonso okosalela pe likambo ya malamu bo Nzambe na ye komonana. Tina wana mama mwilu alandaki bisengo ya mokili te,
amitikaki, amikabaki, amibwakaki, lelo lokumu na mama mwelu. Mwasi ya mayele. Référence na biso na bana na biso. Esiko toyo kotanga, mwana ya mayele asepelisaka tata na ye, kasi zoba ayokisaka mama na esoni. Lelo tozali komona. Na génération na biso, est-ce que biso bana tozali awa? Tosaka baboti na biso, maye tosala ke sepelisaka nzambe, est-ce que tozoyokisa ba mama na biso soni te na batata na bizaleli na biso ya kilelo? Ya solo ba mama ndumba na batata jeune tolanda matambe ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu, bizaleli ya kitoko ya botosi ya komikitisa topesaka nzambe mawate, baboti na biso mawate ezali pasi, toluka mapamboli, tomipesa, totie likia na nzambe akotombola biso. Pasi ekosala nini? Kanga motema, patience. Lelo tozomona makambo ekomi ebele, bana ebele bazali kobeba. Pona nini? Tolio ya baboti ya lobia wana makambo akala biso tozana kilelo. Kasi kilelo wana ya mabe eza komema makambo ya mabe. Satana ayaka na ba pareil na ye satanique. Yo ozana kati ya ndako nzambe ozwi telefone toi ya lobi voilà oyanga ye wana. Ba message ya mabe na kati ya ndako nzambe yo ozosala bi voilà. Eza kilelo. Kilelo te. Satana azali kotia elembo, kotia elikia na nzambe, etombolaka moto. Ata libale ye nanu te, kanga motema zala na patience, tia elikia na nzambe. Yo pe jeune garçon, mbongo eza nanu te, kanga motema, tia elikia na nzambe. Nzamba kotombola yo. Kasi soko lobi ngai na kei na bikota kota pona sala boye pona kilelo bamona ngai tata nzambe avandi na biso azali ko prevenir biso esengeli tokangama na mibeko totondisa bonzambe bonzoto ezala moke pwete nzambe akoka kolongisa biso. Zala passion jeune. Tolanda matambe ya mama Mwilu. Bisika nyonso ba mama basangani na ba mama Mwilu ya mike. Biso nyonso elongo. Mwana bizaleli malamu asepelisaka tata na ye. Kasi zoba ayokisaka mama na ye soni. Nani wana? Mwana songolo paka. Mwana wana. Est-ce que na quartier basepelaka na comportement na yo? Nanda kwa nzambe batu basepelaka na yo. Bisika nyonso na ba classe partout, est-ce que comportement na sepelisaka batu? To sepelisa nzambe na ndenge azapesi biso bilaka ya ntina ti akosepelisa biso tozwa patience elikia na nzambe, nzambe akotombola yo. Tina wana tokopesa mwa lisolo muke komekama ata ekomi tia elikia na yo epai ya nzambe okotombwa na pe okolonga. Mama moko bazalaka na bolingo makasi na mobali na ye na kati ya ndako, donc azalaki ata na erreur moko te o mobali akoki kokorige ye esika moko te. Alors mobali wana akende kokutana na mwasi moko ya kitoko, mwasi wana lobi yo lingi nga en tout cas nengo linginga kene nanu kolongola mwasi na yo wana bongo ye pai nanga. Tata tali likola tali na salobi mama wana makamu nyonso asalaka ya malamu. Nazomona esika na kokorige te, nazomona esika na koleka te. Soki aki amoni mwana mwasi abi mwana mwasi akatanga motema fona lukela mama na ba problème. Alors tata yaki na ndaku azwi mbongo akangi yango na liboke moko apesi mama lobi bombelanga mbongo. Mama azwaki mbongo abombi. Tata lamuki na buto azwi mbongo na ke kobwaka na ebale. Tongo etani ayebisi mama pesanga mbongo na pesaki yo.
Mama kende sika tiaki mbongo, mbongo ezali te. Ah! Mama aluki. Pesanga mbongo na ngai, papa, nazo luka yango me nazo. Omona tendeni. Lelo soki mbongo na ngai ezali tozokanga biloko nozoke. Ake musala. Mama atikali kolela. Alobi vraiment libala oyo ya mobali na ngai ya kitoko boye tovandi ekufa penza ya solo. Bongo nani azwi mbongo. Mama anafukamaki kolela pa ya Nzambe. Kolela. Mobali aye lisusu. Wapi mbongo na ngai? Ya lobi papa nazoluka. Abi ozoluka wapi? Lelo zokanga biloko no. Abi te papa tika na koluka. Okoluka ngo wapi? Po deja yebaki akende kobwaka ngo na mai. Tala Satana meki. Mama wana vandi ekomi nkobeta ye nkuba. Baninga lobi me yo pe ozwi na yo mbongo te. Soko yebi likambo te kima na yo. Ya lobi nga na yebi likambo te na ko kima te Nzamba koloba. Mama wana alobi sikoyo na sala nini? Lokola lingaka mbisi mingi malamu na sombele mbisi ya mai alia. Mama wana kia sombi mbisi ya mai aye nango tango abandi ko pasola atala liboke ya mbongo wana na kati ya libumwa mbisi. Mama wana tali kaka eloko kitendi wana yango kaka ebimi na kati ya libumwa mbisi. Alambi mbisi azwi abombi mbongo wana. Mobali wana lokola tiaki piège na ye. Po amona ki defo moko to ya koki kokendela alukeli ye makam. Akei kokoma kana porte wapi mbongo na abi papa vanda mbongo ezali. Ya yebaika mbongo ekoki komona na te. Na mai. Atala apesi ye mbongo. Mais moi je suis ndenge nini? Maman ya ndenge nini? Azwi mbongo yo ndenge nini? Tala mwasi ya mayele. Femme vertueuse. Aluki solution. Na mabondeli. Aluki ko bondela mobali alinga kolia nini? Na komi kitisa ake kokuta mbisi oyo akende kosomba ebimisi mbongo wana na kati. Satana kufisoni. Na mission nyonso ya linga ekosala. Mama mwila tungisa maki po akitisa mission wana me ya lobaki nyet na komema ngoti na suka malgré eza pasi. Lelo tozali kokumisa lokumu nkembo pe masanjoli ebongi na ye yango balobi elonge kosaka kitoko pe esilaka kaka mwasi oyo atosaka Nzambe yende bakoki kokumisa. Tala ntina toyo kozwa temi oke muto ya tiake likia na Nzambe Nzamba tombolaka ye. Lelo mama mwila tombwani mokili mobimba tolanda matambe ya mama mwila totika makambo ya pamba Nzamba laki biso alobi na biso bilaka ntina a prevenir biso alobi ba mama tolona tobokola. Lelo totongi pula ye moderne biso ba mama tozali kotonga yango. Alors tout ça la makasi to mi pesa kwete Nzamba kanisa biso. Alobi na yebi ke bozali na pasi. Abi kaka na pasi bosala misala na pesi bino to ima te. To kanisa lisolo ya veuve o na ville ya Serpita na mabele ya Sidon. Nzala munene zalaki mama na tikalaki sune loko te. Bapusani na mwana na yeba lokota mwokoni soki balambi bale bakufa na bango po biloko bakolia ekozala su te. Kasi Nzambe atindaki profete Elia akei alobi kende kuna na mabele ya Sidon mwasi mokufeli mobali akolesa yo. Akomaki epai ya mama wana pesi mbote mama wana ayambi ye na mai ya komela. Kasi tango ekomaki na eloko akolia mama na lobi ya solo naza na eloko te. Naza kaka na mwa mafuta moke na molangi na mwa farine yango tolingi tolamba na mwa na nga tolia tokufa. Ya lobi mama pesa ngai nano sima yo kosalela mwana na yo wana biloko ekotonda nzala ekosila. Mama nasalaki lokola prophète Elia alobaki na ye nzala esilaki makambo nyonso esilaki na monde entier oyo papa poni yo alobi kaka mbongo na yo wana ya moke pesa ngai nango nayebi tina
nazali kotinda bino bosala misala exemple ya malamu esengeli tolanda yango tozala basi ya makasi ya molende esika nyonso bapesi biso misala esengeli tomonisa misala komikitisa na boyokani tokanga na liboke oyo mfumu mbanza alobaki mikamyambwa lekla kumosi sikama na kumosi tozala lolenge wana bilaka te umeli ekosalema nzamba yebisi biso nzala monene ezali koya tala ntina toye kozwa référence otia elikya na nzambe etombolaka moto nde tosengi na jeteki pesa biso nzembo liloba na ngai tokoka kolanda pe maye oyo nani oyo azwaka elonga kaka oyo akitisaka oyo atiaka elike epai ya nzambe oyo atosaka mibeko ya nzambe oyo amikitisaka lelo mokili mobimba tozali kokumisa misala oyo tala avantage mwana ya mayele asepelisaka tata na ye kasi zoba ayokisaka mama na ye soni mokili eningani solo kilelo ya malamu kasi ya mabe tosalela te po biso topesameli mibeko mikumba oyo tosalaka te elateli ya mama mwasi azali kobota baprésident azo kobota bato minene na mokili mobimba esengeli tozipa banzoto na biso tobongisa elateli mama asengeli kozala na kitambala na motu Bye.
merci jeteki biso nyonso tolandi pona nini tozali kokitisa kondima na biso toyika mpiko tozala molende tosala makasi oyo atiaki elike na nzambe nzambe atombolaka ye na baproblème oyo toza nango oyo nga namoni ke nasi nakomi koko jusqu'à présent nabali te jusqu'à présent misala ezali te tia elikia na nzambe nzambe akotombola yo tala mwa moke tozalaki nango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen totelema tobonde tato na mazulu bika nkumbwa kuya zitu abikaki mfukiza bika luzo olavanga vantoto bonso muzulu dia kwetu kalumuka lumbu utuvana lumbuki utuyambula mfuka zetu bonso utuyambula batuvuidi mfuka kututwala ni munampuku munaka sultani ayambi kadiki mfumu ikia kuyelendo yenkembo ya mvu munkumbwa seye mwana ye mwanda velela amen tosengi nzembo mama banza ya mvimba tulanda ntambi zangu ya dongo mama mwilu wakwa muswa kwa mintantu pasika ya mbula makasi silwa kasi wanunga mama mwilu kina kavunda do mbasi za sulu za kulumuka mukembesa ngudia longomeni nunga avotulanda ntambi zandisi twakembae yandi kumosi kumbanza longo avotulanda ntambi zandisi twakembae yandi kumosi kumbanza longo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu lelo ezali mercredi le 27 avril 2022 lelo ezali mokolo ya makanisi mpe mabondeli to uti kolanda mateyi epesameli biso na mama révérende Luzolo Véronique ye azali présidente afki commune de Mongafula na ville ya Kinshasa atangeli biso mikanda misato na psaume 78 du 1er au 7e verset aye koleka na mokanda ya mibale Exode chapitre 20 verset 1 à 17 mokanda ya misato Masese chapitre 31 verset 30 à 31 azui référence kaka na Masese chapitre 10 verset 1 Yerusalemi kokutana na tata Simo kokutana na bana na ngai tofanda na bango elongo otobongesela bino makambo ezoya
terre de notre ancêtre commun, Papa Simo Kimbangu, fondateur du kimbanguisme. Vous êtes venus partager ces moments de festivité de ces jours et glorifier ensemble avec les fidèles et sympathisants kimbanguistes le nom de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simo Kimbangu. Puisse le Saint-Esprit qui vous a guidé en paix jusqu'ici, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, puisse vous accompagner pendant votre séjour, vous guider à votre retour et vous assister tant en famille que dans l'exercice de vos multiples et nobles fonctions. Votre illustre présence en ces hauts lieux sacrés et hautement spirituels, Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, capitale du kimbanguisme, parmi les kimbanguistes, témoigne de l'amour, du respect et de la considération que vous apportez à l'égard de Mama Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, épouse de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simo Kimbangu. Sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, vous en exprime ses sentiments de profonde gratitude pour avoir effectué les déplacements vers Kamba et notamment braver les difficultés de la route, particulièrement sur ces tronçons reliant Banzangungu en Kamba pendant cette période pluvieuse pour la plupart de ceux qui ont emprunté cet itinéraire. Chers invités, le 63e anniversaire de la disparition physique de notre vénérable Mama Mwilu Kiawanga Nzitani intervient au lendemain du centenaire de la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simo Kimbangu. Mama Mwilu Kiawanga est une femme courageuse, dévouée, engagée, infatigable et déterminée à accompagner, à soutenir son mari jusqu'au bout. Elle a accompli sa mission d'encadrement de leurs enfants comme prévu par son mari et surveiller et protéger l'œuvre salvatrice. Elle est le modèle à suivre dans la société car elle avait fait ce que son mari lui avait ordonné. Dans le but d'affirmer la personnalité de Mama Mwilu comme modèle de femme qui n'a pas trahi son mari, mais qui a suivi les instructions et les orientations de celui-ci jusqu'au bout. Raison pour laquelle les femmes kimbanguistes est aujourd'hui appelée soutien de l'Église. Honorables, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Pour la petite histoire, le 8 octobre 1965, il a plu à son éminence Papa Diangenda Kuntima Joseph, fils cadet de Papa Simo Kimbangu et le premier chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simo Kimbangu, de créer le 8 octobre 1965 l'association de femmes kimbanguistes, AFKI en sigle, afin de pérenniser l'œuvre de Mama Mwilu. Depuis lors, et dans cette optique, l'AFKI, qui est l'association de femmes kimbanguistes, accomplit de grandes et diverses réalisations, notamment dans l'agriculture, dans l'élevage, la formation de jeunes filles et la construction des édifices en vue de soutenir effectivement et activement l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 57 ans après sa création, elle porte un soutien indéfectible au programme de développement initié par le chef spirituel représentant les gars de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simo Kimbangu. Sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, d'où le slogan Bamama Oye, 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 soutien de l'Église, qui est le reflet de ce soutien que Mama Mwilu a fait montre à son mari Papa Simo Kimbangu depuis le 6 avril 1921, se donnant ainsi une place de choix sur l'échiquier
du développement de l'Église kimbangiste. Qui est alors Mama Mwilu Kiawanga Nzitani Marie? Une courte rétrospective historique de Mama Mwilu Kiawanga Nzitani. Mama Mwilu est fille de Papa Fouka et de Mama Touba. Elle est née le 7 mai 1880 en Kamba. Elle fut mariée coutumièrement à Papa Simo Kimbangu en 1912 et religieusement le 4 juillet 1915, le jour même du baptême à Tombe de Papa Simo Kimbangu. De leur union naquirent 3 enfants. Papa Kisolokele Lukelo Charles, le 12 février 1914. Papa Dialungana Kiangani Salomo, le 25 mai 1916. Et Papa Diangendan Kuntima Joseph, le 22 mars 1918. Elle fut témoin privilégié du ministère de son divin mari, à qui elle a promis de lui prêter une aide indéctible. Plus précisément, le 6 avril 1921 a vu le jour l'Église de la non-violence, de paix, d'amour, d'émancipation. Ainsi donc, Mama Mwilu devient le modèle et l'exemple à suivre. L'objet qui nous réunit aujourd'hui ici et qui justifie votre illustre présence au nom de nos pays respectifs, c'est la célébration des festivités marquant le 63e anniversaire de la disparition physique de la vénéreuse Mama Mwilu Kiawanga, qui fut une femme digne et modèle, noble, patiente, déterminante, accueillante, éducatrice, courageuse, respectueuse, aimante, captivante. C'est ce qui caractérise Mama Mwilu. Bref, elle est hors du commun des mortels. Et c'est à cause de toutes ces nobles qualités que Mama Mwilu est autant admirée et hissée par l'opinion tant nationale qu'internationale au rang de plus grande figure féminine de tout le temps. Étant considérée comme modèle de société à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église kimbangiste. Sa persévérance dans la prière, son obéissance, sa soumission, son engagement ainsi que l'application stricte des instructions reçues de son divin époux constituent des valeurs qu'elle nous a léguées pour protéger le kimbanguisme. Ces actions lui ont valu une décoration à titre posthume en 2010 par l'autorité étatique de la République démocratique du Congo et en juin 2020, la commune de Terbeek en région de Bruxelles en Belgique avait renommé de manière temporaire le square Léopoldville au nom du square Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. 27 avril 1959, 27 avril 2022, jour pour jour, voici 63 ans passés depuis que Mama Mwilu Kiawanga Nzitani nous a quittés pour rejoindre dans le ciel et intercéder à notre faveur auprès de son divin époux. Ne nous disait-elle pas à la veille de sa mort, Luyambulabana, Ngiele, Yakala Kilpovila Keno, Pasivo Zengo wa Zengoka. Cela veut dire, laissez-moi m'en aller, mes enfants, pour intercéder afin que soit rendu le jugement. Les actes héroïques de lutte et de son soutien indéfectible à l'égard de son mari sont nombreux et incomparables. Après l'arrestation et la condamnation injuste de celui-ci, elle subit une longue période d'oppression et de persécutions suivies de tortures morales, psychologiques 38 ans, durant sans avoir fléchi, assurant au contraire avec courage et détermination la protection et la conservation
de l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu. Aujourd'hui, elle est érigée en modèle pour toutes les femmes kimbanguistes, les femmes de notre sous-région, celles de l'Afrique et du monde entier. C'est ce modèle-là qui a émancipé toutes les autres femmes. Étant la preuve parfaite d'abnégation et de persévérance dans la foi, de loyauté et de fidélité envers son Dieu et son mari, malgré les persécutions et une vie de misère extrême. C'est dans ce contexte de durs moments et divers obstacles que la mission de Maman Mouilou s'avérera difficile dès lors qu'elle élèvera seule ses 3 fils et encadrera spirituellement les fidèles kimbanguistes disséminés dans la clandestinité, prenant d'énormes risques au péril de sa vie. Point n'est besoin de vous parler de toute l'historique d'énormes sacrifices consentis par Maman Mouilou pour ne pas abuser de votre temps précieux et de vous épargner des très longs discours. La complexité de la mission dévolue à Maman Mouilou était qu'elle s'est demandée nuit et jour. Et c'est là jusqu'à la fin de ses jours si elle pourrait bénéficier du royaume des cieux. Considérant qu'aucune des épouses parmi les anciens prophètes et d'autres serviteurs de Dieu n'ont jamais accédé au royaume des cieux. Tout le temps, elles sont préoccupées afin de faire comprendre et de faire prendre conscience aux générations futures. Honorable Stella, distingués invités à vos titres et qualités respectives, nous ne saurions terminer cette allocution sans remercier Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation, pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la nation. Que vive la République du Congo, que vive son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et chef de l'État. Que vive son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et chef de l'État. Que vive Papa Simo Kimbangu, fondateur du kimbanguisme. Que vive Maman Mouilou, la référence des mamans. Que vive l'Église kimbanguiste. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simo Kimbangu. Papa Oye, je vous remercie. Tolandi avec attention soutenue, discours Oyo Lingomba abongisaki, Oyo Mama Nabiso auti kotanga, nde tobongisa maboko, kwete totonda yango, okombo ya tata ya mwana, pe tata Molimo Santu, okombo ya tata ya mwana, tata Molimo Santu. Nous présentons à nos invités des excuses pour ce retard. Aujourd'hui, c'est un grand jour, comme nous venons de le dire au travers de notre discours. 63 ans aujourd'hui, où Maman Mouilou Kiawanga nous a quittés. Mais qu'est-ce qu'elle nous a laissé? Elle nous a laissé le dynamisme, la persévérance, la foi. Elle est modèle pour nous. Pour nous, femmes leaders, politiques, judiciaires et consorts, nous pouvons puiser en elles des éléments qui pourront garnir nos responsabilités aujourd'hui et dans les jours à venir. Voilà l'œuvre. Aujourd'hui, l'Église kimbanguiste a plus de 100 ans, puisque cette maman a conservé les instructions reçues par son mari de protéger cette œuvre. En elle, nous pouvons puiser ce dont nous avons besoin
pour mener à bien les responsabilités qui nous sont confiées. Ainsi, nous demandons à la fanfare Kimbangis de nous agrémenter un peu pour rêver les esprits fatigués. Faki, musique. Papa Simo Kimbangu Kiangani veut honorer ses invités. Et nous allons vous demander de vous lever pour que les Kimbanguistes voient que vous êtes réellement venus honorer Maman Mwelo. Nous demandons à Madame Kimbembi Julienne, épouse du général Kaliba Tati. Aumônier, nous demandons aux aumôniers de la FARDC, GR et PNC, Monsieur Kayembe Chimanga, commandant des districts des Kaktarat de la PNC, veuillez vous tenir debout pour que nous puissions vous saluer. Faki musique. Veuillons saluer nos invités au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons la présence des femmes d'affaires et autres personnalités. Madame Malika Mukubu, secrétaire nationale adjointe, chargée des questions électorales et représentation de la femme à la direction de la Ligue des femmes de l'UDPS. Elle est présidente du collectif Vision Congo. Nous avons la présence de Madame Sonia Wangaji Nonines, présidente de la Fondation Engenga. Nous avons la présence de Madame Amina Mobutu, Madame Jolie Kankonlongo Muntu, ambassadrice de la jeunesse Renouveau. La présence de Madame Kalouba. Veuillez vous mettre debout pour que l'Église puisse vous saluer. Faki musique. Veuillons saluer nos invités au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons la présence des autorités politico-administratives et judiciaires de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Nous avons Madame Bébédou, représentante de Madame Charlotte Kalondo, chef des postes de la DGM à Loufou. Nous avons la présence de Madame Nénette Michindu, secrétaire fédérale adjointe chargée du social de la province du Haut-Katanga, avec une délégation de 8 personnes. Veuillez vous tenir debout pour que l'Église puisse vous saluer. Faki musique.
Fils et du Saint-Esprit. Nous avons la présence des membres du gouvernement de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Nous avons la présence de Son Excellence, Madame Jacqueline Lydia Mikulu, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel du Congo, de la République du Congo. Veuillez vous mettre debout pour que l'Auguste Ensemble puisse vous voir et vous saluer. Nous avons la présence de M. Toumba Bimpala Alain, directeur du cabinet adjoint et délégué du vice-premier ministre, ministre Madame Eve Bazaïba. Nous avons la présence de Madame Ebeka Moujangi Pelagi, directrice du cabinet de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et toute sa délégation. Nous avons la présence de Son Excellence Madame Séraphine Toulougou Koutina, vice-ministre de la Défense nationale. Excellence, veuillez vous mettre debout. Nous avons la présence de l'Excellence Madame Antoinette Kipoulou Kabenga, ministre de la Formation professionnelle et des métiers. Excellence, veuillez vous mettre debout. Nous avons la présence de Son Excellence Madame Catherine Katumbu Foura, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, et toute sa délégation. Veuillez vous tenir debout. Faki, musique. Saluons leurs excellences et nos invités au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous rasseoir. Nous demandons aux députés provinciaux et nationaux. Nous avons la présence de l'honorable Henriette Ouamou, députée nationale. Nous avons la présence de l'honorable Kisulu Diansia Ntima, député provincial du Congo central. Nous avons la présence de l'honorable Matondo Banda Augustin, député provincial du Congo central. Veuillez vous mettre debout pour que l'Auguste Ensemble puisse vous saluer. Faki, musique. Saluons les honorables au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous rasseoir. Nous demandons à l'honorable Nefertiti Goudianza, sénatrice. Honorable, veuillez vous tenir debout pour que l'Auguste Ensemble puisse vous saluer. Faki, musique. Saluons maman sénatrice au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous rasseoir, maman.
Nous avons une forte délégation de la présidence de la République du Congo qui ont accompagné Son Excellence Madame Stella Mbe Sassou Nguesso. Nous avons la présence de Monsieur Jean-Christ Vite Ngala Tembe. Nous avons la présence de Monsieur Fabrice Laurent Mandialo, Monsieur Léonie Pembele, Monsieur Sylvain Romain Dinga, Monsieur Chancel Darius Etoa Atipu, Madame Nguesso née Inyanga Catherine, Monsieur Gaël Nguesso, Madame Karine Frida Mongolo. Veuillez vous tenir debout pour que l'Auguste Ensemble puisse vous saluer. Faki, musique. Saluons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons, veuillez vous rasseoir, nous avons la présence, nous avons pour la présidence de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Madame Nana Manouanina Kihimba, ministre près le président de la République et représentante personnelle du président de la République. Excellence, respectueusement, veuillez vous tenir debout pour que l'Auguste Ensemble puisse vous saluer. Faki, musique. Veuillons saluer son Excellence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous rasseoir, Excellence. Nous demandons à Madame Stella Mbe Sassou Nguesso, députée maire de Kintele, en République du Congo, ambassadrice pour la paix et la fille du président de la République du Congo. Madame, veuillez vous tenir debout pour qu'on vous salue. Faki, musique.
Veuillons saluer Son Excellence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous rasseoir.